Tobandili Solomoko, toujours na kati ya Glive God's Love International Venture. Epai wapi moto nyonso aza kosepela. Et voilà lisolo yango tolanda moving on. Kende liboso kotala simate kozonga simate. Ah, nani ya kende liboso? Sirma moto moko aza na posa amiyeba malamu. Atala kaka liboso. Moving on. Lisolo ya bien pour na plaisir ya moto nyonso alingaka Didier Parfait. Olingaka kolanda ba filme na biso. Oyo nyonso eza disponible bisika nyonso bozali. Epai lisolo bandi masolo na butu wana tolanda. Epai tozali na lopango moko. Na tango pe akolala. Mais chérie, lamuka nano, pardon. Lamuka. Ah, nini kola, lamuka. Tika na lala ko, ah. Boni boyko, zo, lamusana balere bozo, et ça dérangement, to ni nango boyko, hein. Nakola la kime, pongia kimete. C'est quoi ça? Ni nango boyko, hein? Oh, tongo setani, nano te, tongo te, nini kasoso la musanga. Eza Cléo. Ah, c'est ma mwana nandako, tomo tu nandako azana problème. Cléo azana fièvre, pe fièvre zo matamakasi. Et si qu'on a ça, si qu'on a boutou boy. Il faut que c'est mon docteur, il faut tout le cas, tout un hôpital, si quoi, n'a pas maté. Hein, n'a limité que si quoi tu reçois docteur ango, toke na tongo. Eric, la mouka nous colle, la mouka de Eric, moi n'a pas maladie, moi n'a pas fièvre. Et comme il n'a pas quoi, hein? Non, dit, bah, t'es que tu as bandou ganga déjà. Eric, pardon, n'a pas petit grand la kimia. Kende. Oui, kingai. Tela tuki hôpital te da tikala makama solo hôpital ngoni no beko ah hôpital lero ezaka wapi oui bika makama on ko makata trop occupé toke na mona docteur Bima siko na Bima ça soki okotika na kimete la pardon Bima na yo voilà butu mama ye na doléance alobi moi na fièvre mati fièvre nani yo bazana mona moi simoko Cléo. Chérie, ça va? Ozoka nini? Mutu ezo soa, nazoka fièvre. Nzoto mala mute mama. Et ya solo mona pa beliko. Tala, yeba ke eloko mabeko komela ote. Zala calme ko panikete. Mais manga na hôpital mama pardon. Papa za wapi? Webi papa za kolemba tellement ka travailler makasi aza ya kolala zela na lukela wata paracétamol comme ça et calmer ta fièvre kaka mama mutaza na susi likambo yo na kamwe eza likambo na ndako to découvrir famille yango to moni déjà mwana moke aza na tata na ye na mama na ye tala masolo bandi tango fièvre zo matayi na butu wana. Moving on, première partie. Maman, sa l'union soit se déranger. Moi, je suis paracétamol. Voilà, tout c'est la tongo. Tout kapé sango mabete. Pour la misusu ka boye na moi fièvre pamba bala muka na tongo boye moi ne bembe. Moi na pe akufike ba isala maka. Mais na lobi awa yango te. To pameli yango. Voilà moi na pembeni ya mama na ye. Voilà mama kokata pongiti azala wana titongo. Voilà likambo bandi mabena lisolo film oyo. Tongo voilà to lamuki tozela basangoni nezaliawa. Eric alamuki. Eric, oui. Est-ce que omoni carte te ya hôpital ya mwana? Est-ce que omoni onte par exemple na chambre? Tala. Sozol olo kilangoni. Asa malade. Photo me on hôpital. Fiche na yesiko, photo zo numéro fiche. Encore. Botika na kimia pardon. Elekinde le pardon. Nasa nous prêter. Hein?
nazana ba client fona ke lokuta na bango siko na ministre nako l'excellent te Eric oh ils na biso moi si vraiment ce qui peut c'est quoi ça na lembi et si na lembi au moins te que non na ministre peut to tika na biso pe et le kindelo et comment peut ça kanda fina malade ya mwana oyo ebandi lelo mosusu lobi ebandi lelo mosusu lobi bopito nyonso ba docteur nyonso ba yebi biso eloko mo peut zo monana toko tika ete quand même biso te bato totiki malade yango ekotela ye yoka na tuno nani yusko komina nyao suseni nyao Eric tala to désespéré na nouté to considérer ko sambela pona mwana oyo prière ni na salate jeune ni na salate Aren't you tired? Yo po lembi te? I'm tired. Oh, ngape na lembi na nga, soko yebi te. Si na lembi tika nga ina baile maladi ya mwana oyo. Oh, mwana zaka lipamboli na ndaku, n'est-ce pas? Cleo is a curse. Cleo azela kalima be. Oui, na lobi yango bien. Keba na makambo zolo bako. I don't care. Mafu, ata na lobi bongo. God took a stance on na moni c'est le temps, ngape na lemba makambo oyo. Na boyi. Kolbana su makambo ngote, soki liwa egoya eya imemaye na lembi. Eric ayoki penza réponse bakati na mokuse ke soki liwa malamu kutu liwa to longola bakaka na ba dépense po batu musu bazwaka raison o no mbongo silanga likola maladi ya mwana kazi yom telukaki mwana botamati batindaki yo nsoka tata po na mwana oyo akomi kaka naloba kutu malamu mwana nde po na tata oyo akomi kaka c'est-à-dire akomo bebisa bakalikili na ye. Mais pourtant, moi, naza innocente. Moi, na babenga Cléo. Tango Azolia. Asandi. Bande koseka sa malade ya solo. Yepe tata ye Erika ekotala moi na Sanzi na mesa. Alo ba mabete. Po azali jena ba projet mabe po malade ya moi no esilisie mayele. Ata liloba te, ata pe réaction te. Sikoyo, maladi ya mwana pezo ya kaka makasi ezosila te. Cleo aza maladi, tala ndenga zo sanza lisusu asanzi. Solution pe l'hôpital balobi balembi. Baminganga nyonso bayebi bango. Nsabe na ngai, Cleo. Mama na Cleo aye po aza na souci. Cleo. Cleo ye wana koi mikali. Mama komi ko banga po makamango bandaka boye. Mwana kaka fièvre si moko yoka ono mwana na hôpital ton bake ya kufi ezalaka. Abengi Eric papa na Cleo. Voilà to bandi histoire isika famille o eza na problème ya maladi ya mwana. Mama benga tata zo kipete. Ayebi déjà que doléance ka moko ba bengela ka soki appelle à moi sinayi. Ayebika masolo nini ordonnance fièvre maladie hôpital docteur yango kaka babengela kaye aboyi koyamba mbaloba de kozonga tatatako abani kosilika ye na ye kaka na nzela. Oh, kasi soki pe mwana kufi kunda susu ti ebonbonga cercueil na matanga na libulu ezaka ba dépasse te papa ozoki makaka mai na nebale ozoki mambula nebale azoboya maladi kasi alingi kobota bana omoni makambo batata mosusu bazalaka nango je suis responsable kaka na maloba kaka moi malade bandi papa ye wana bandi ko silika komi ko kima responsabilité ngwa lobaka mbala moko mama atie mona na mokongo tala na nzela abimi na balabala akimi mbango po ayebi ke santé mona na ye eza priorité fina mama na Cleo batu bazotala mwana abeli na mokongo bamemi ye moko bunditi amema na hôpital. Donc maman so sauver situation tant que papa ça lemba ba kopa ba hôpital na ba médecin.
landa kuta bandi kolela po azomona ke ça ne va pas eza grave eza sérieux bandeko tosambela makasi epo na ministre tokoyoka pesa ngo mabe ake koteka na ye azalaka na shop na ye aweli na ye mombongo abandi kodiscute masolo ya baclient masolo ya bamarchandise baprix ya coca-cola asololaka tala ye wana asala boutique d'habillement mbongo tolobesa important mais yebele koleki mbongo ezali po mwana na yo soki abiki akozala malamu koleka mbongo nazobengo vraiment ozoyeba bapele na nga te qu'est-ce qui se passe oh natiki téléphone na voiture otiki na voiture natiki téléphone na voiture nini nango ko oabandonne mwasi na mwana vraiment na hôpital bongo na maladi mais tolanda nano vraiment yo kozala tata ndenge nini Eric na comprendre te yanga na penzo yawa kolobelanga mpe ozoganga c'est vrai ça problème yango nini Eric oyebi na wuti na hôpital natala sante mwana na yo mwasi na yo abengi ngai ayebisaki ngai ke yo yaki te kosekurire bango nakomi na hôpital mwana na yo pembeni na liwa docteur asengi basala transfusion siko papa mwana aza wapi batuni yo ozalaki te awa ozosala nini koluka mbongo soki nakende na hôpital wana te nde na ntango oyo mwana oso akufi parce que ozosala mbongo na yo est ce que eza mbala liboso ye abanda kokende hôpital ou soit ozalaki na souci ya kotuna est ce que papa oyo lokola nga nini nasali te otunaki oyebi na miniti oyeka na shop nango bali kogangelanga nakasaki kuta ozolika mbongo na sérieux lamuka ko master na banda kolela siko na banda olela oyebi ndenge nazoka pasi na baproblème naza nango oyebi maladi oyo ndenge ndio kolinga oyebi combien de fois na mituni soki elakeli mabe lokola nabota mwana wa mwasi soki nzambe akoboma mwana na ye kozala bien nazwa délivrance okomprendre nga soki akobika na ye te malamu kota kufa tikoloba yanga di oye na biro na esika na nga obandi koloba mwana sali boye mwana alinga kufa soki alinga kufa na ye nalembi na ngai naza moninga na yo na ye kopesa conseil ya bien tala naza na eloko ya swa na yo te bima nzambe ayokeli yo mawa yo mpe bayokeli yo mawa soza makili apesa ye te bandeko batension kuta ezobeba likolo kaka ya kombo ya mwana azobela papa incompréhension parfois azokima na ye mpe akeleki maladi eli ye mbongo nyonso mais ce n'est pas la raison olamuki chéri comment ça va nazoka pasi mama nayebi kaka na ntango malamu okobika ebongo kasi mpo na nini boye mama papa azoya te mpo na nini papa alongwaki awa ntango kaka basoli na docteur alors ndaki mama mpe yoka azobetaka balangage moko akode tikokosanga mama na ndimi te papa yaki ne awa te nasi nayebi kalembi nga na maladi na ngai nga te mutu nalukaki makambo yango boye après tout mama nazoluka mpe nazala libere nzambe akolibere nga te mama nzambe akobikisa yo esengeli kaka nde kozala na patience moke mwana ngai zana yebiso eloko moko Cléo papa alingaka yo makasi alingaka yo tellement aza na susi na yo mpenza mpe alobaka ngo na sa motema ke alingaka yo makasi ebosiko aza wapi mama tikokosa sa timbeli ke papa sa boya ya baya alemba kopa maladi lisolo yango oyo mwana bela mama kaka nde mutalandelaka papa salobi na baye Eric azongi ndako abandi kobelela fina moto aza te Cléo balobaki bien ke baza na hôpital ma ye mpe na ndako azoluka bato moto te na ndako mwasi te mwana te donc c'est que maladi oyo eye mpenza sérieux c'est que eza su baje te
Ah, yo moko comprendre. Soko boyi malade ya mwana. Oboyi ba dépense. Okomozo ba raison akufa kufa na ye. C'est que yonde mutu ozoluka obota mwana po lemba ye. Sima nango lobi je suis responsable. Voilà. Makambango ndenge nini? S'il te plaît. Bon, nalobeli bien. Pri oyo tosombela biloko oyo. Ngape na ndimi na peso pri wana. Ah, tala, n'est-ce pas bien moto na ngai tala. Tala Valère, tala Rolex. Hein, eza penza ba qualité ya or. Na minute oko. Na zote ka piratité. Oyo ngwanzu te moto na ngai. Oyo première qualité. Na pesela yo. Obi, na ngana so mona ba pri wana mais o na memeka yango wana. So to solité na ke na ngai. Ah, bon ça va. Sola ka ko moto na ngai. Yende ngeni. Bon ça va. Na peso kaka na ba pri oyo. Bien que ça coûte prix d'acheter. Na bénéfice nyonso na bomi. Ke ba na sourire ba vendeur. Azo sala marché na ye. Yazo wela kaka nini shop etelema. Mbongo ekota. Mais moi na pas bela yazo boya. Azo tia shop na mbongo liboso pe priorité atiki mwana na sima na hôpital akufa. Bona minute o moto nanga na kosa otea. Na lingela ngana somba te mais pri wana kana za nango soko bona yo na tambulia. Ah moto nango bomi ngai ya. Commerce a jeté na mboko yo. Tala nalobi so bona yo na forcer ote na kei na tiki. C'est quoi ça va ozo pesa combien? Ah moto na ngai. Bon ça va na zape na tante na zo kende ça va ekufelité ça va. Bon ça va tobe banati. Bon d'accord paiement tout ça na ma modalité ni tala affaire za ibandeli papa tala internet ça ça la na noter. Bon d'accord. So lingi obenda na carte kene na mire za libanda kuna. Banka tia mire mo côté wana. Voilà. Akangi client tia landeli ye ba kende ko changer mbongo soki pe ba bimisa na carte alandela ye. De tala ye bisika makanisi na penza ibandaka. Esika mutema na ye penza nyonso zali. Bon. Ye wana masolo na client. Docteur, pardon. Sungangai. Sunganga, pardon. Hein? Nakoki ko futa nyonso wana te ba facture bo pesinga wana na koka nanga te. Bon likambo te na yoki yo. Mais moi na yo, arozala wati yoko ya na mbongo nyonso wana. Bon, ça va. Nandimi na kende na ye. Na promettre yo. Na koya na mbongo pe na kosi yo te, pardon. Tika na mema nanga pardon. Voilà Mama Suki. Bon, où est l'hôpital? Toza na ba responsabilité na ba charge na ba loi na biso. Nga na zakaka mosali. Soki na minute yo na permettre yo kende mbongo te hôpital de sala ndengeni. Pardon. Sunganga comme mais papa pardon. Non, je m'excuse en tout cas, nazala ba malade fona landela. Akomi ko bondela na docteur. Po mbongo ko fute zate awa facture pe ya ba dollar. Et voilà tala fina yemoko lokola azanga mobali ndeti kuta kufela mobali. Voilà. Moi na pe santé malamu te. Oh pauvre Cléo. Cléo aza kobela. Voilà solution pour abi mon hôpital pesate. Nani akofuta mbongo? Nani akoya kopesa mbongo e? Voilà Tolanda. Ah. Donc basolo lien. Enfin. Moi naza moi na tata zaka tata. Meti azoya afuti bambongo elongia kokanga maseka asali ba faux calcul. Pona yeba calcul wana sa balaka kotia marchandise. Parfois so beta calcul ke fala kenene Dubai ou soit abwaka biloko ngwa kenena Chine. Akoti sa ba demande ya Turquie, mbala moko bambongo ngwe ken hôpital. Oh, mais papa, oluka ki mwana. Oboyi siko ko traiter mwana. Soka kufi ko somba susu cercueil ya ona zolo bawa. Okimino kaka mbula ne bale.
mpo lelo mpe kosalisa matanga ezalaka dépense mpo lelo mpe matanga ezalaka gt bauniforme epai. Bandeko baliste mosusu na otanga te. Mwana azonga na ndako, mwana pembeni na tata na ye, voilà affection de pasi na position otala télévision ezosimba te. Mwana asiosaka tata me tata asiosaka mwana te. C'est comme si Eric alembi na ye masolo yango mpe baye babota bana bazalaka boye azokima tala makambo. Mwana remarqué que ya solo affection awa eza te. Bamisusu balinga bango na bapapa na bango, surtout bana basa mike balinga bapapa na bango makasi. Eric, oui. Eric, sûrement le comment que zo déranger on rappelle na ligna yeba, est-ce que tu ko solaté? Osana poso yeba? Do you have an idea how? Est-ce que ozo yeba l'air to komi? Yebisanga nana. Ngana makamba maladi ombala suka. Na futi pe hôpital na lembi. Ba ordonnance na lembi. You had to come to the shop. Hein? Comment na shop? Maison na ngeza sune lambate. Eloko oteke sate. Na koiti na bandiko defa batu foba ya ko mena sanga na banyongo. Siko kobota mono ela kelima be ontonini. Hein? Tande tozonga sima. Na comprendre c'est vrai. Juste bon, nous souhaitons Zamba pambolanga na musala comme ça na kakope na sunga kaope na babiloko mususu. Est-ce que yeba rapenza place libala oyo? Ezaka tege noto yeto vandi to bali to bala ni poto le laga to sanga kambongo. Te, siko to sa nini ko? Nabite ni loko sala. Mais eloko ngana monito sala. Malamu lobela yi. Yebi sa ba sirene wana na ba esprit mabe ya mai ba kisimbi batika yi. Ozobenga mwana biso kisimbi bona benga nani? Tout le bango bien, hein? Soki na lobi teke yaza sirene. Alo bana ba bilimo mai, ba bisimbi wana batika ye. Oh yes. Ah oui. I'm done. Pona minute na lembi. I'm tired. Ese lembi singai. Azolo ba pe polele. Eric. Donc, ozolo ba pe bien ko lembi, c'est vrai. Bon, na moni situation so salopasi, c'est vrai. Alors, olingi ngana to bina na mbetu, olingi mabina ya butu, mabina ni. Likola mbetu awa. Donc soki siko na sali yango nde bilenge longo linga susi. Na so comprendre te? So elo ni to sepela. Loba ko nini yango? If you want to make me happy, then let me have a Tala. recount of all the monies that I have spent on how much. Soki olingo sepesa nga ezaka kino, bambongo nyoso na bimise zonga nano bongo na sepela. Ah. When I'm not happy. Siko no sango ndenge nini? Nazanga lesengwa wate. Mbeto ngo ekomela ngelengi ka soki yo pesinga nzoto. Oh. Voilà nzoka mobali ba calcul ya mbongo, souci ya mbongo, souci ya magasin, ya boutique na ye. Alors qu'il fallait d'abord ayeba mutu o azo pe maleki mbongo na valeur. Bonjour papa. Allo bite? Bonjour. Ah, ça va. Allo bi quand même. What is your Eh ni nango susu. Otela ngo bepwani. What did you vomit on your bed? Eh? O tuko sanza na mbetu na yo. Usoti libumesa lopasi. Mutu ya bandi. About to fall off. To fièvre. Ni nango lingo banda wapi? Et le côté ça va bien. I'll be going back to school Bon, today. nous sommes en classe lelo. I really missed the Alors, It is good that you know you're bon, ça va? Le coup là, au lingo sont en classe, qu'ils sont en classe. But it's not my fault. Ah, mais ça faut t'inanga papa. Faut t'inanga I kasi. never said that. Oh, Why na do le you bipe think bongo so te much papa. to Pour me nous a dire pas nanga na batango ni soko. Faut t'ina yote. Ah bon? Na foutre le minerval. Au lingini. This thing you're doing here is, Hein? is not the reason you came here. Ce qui yango te raison yelinga, oyelia, ni nango sikoy. You need to be taken to the hospital. What do you want? Hein? Au lingisi ko bambongo nanga sila en hôpital. Hôpital au classe. overdue? Eza minerval nanga bazo senga. École balobi soki na kele minerval te na oyape classe te. Ok, je vois. My account is empty and God will not Compte nangeza vide. Nani eloko te. because I have this. Likolo ya kobikisa yo na hôpital. Tell your teacher that I don't have. Loba na prof, loba na messie na mbongo te sikoyo. Tell them I don't have. Aloba na bango expliquer bango que non hôpital elienga bambongo. Ordonnance, docteur, hôpital, boye, makila, nyonso.
Baba tiki na osana besoin mbongo mpona futelo classe. Hein? Why have you come into my Eh? life? Okobisko neni na vie na ngai yo. Okotilanga bakali na vie na ngai nazo progresser te. You want to kill me? Hein? Olingo bomanga. Boni boko sikoy okausinga naza pondo na komimpiaka. Nebi na ngate siko bimela pardon limbisa ngai. Na yebite. Ba o batinda opa na ngai soki bisimbi, soki pe ba sirène. Nebi ke yebake ata $1 ono bimisa sote pona yo. Na suki wano. Mbano. Mwana moke fayoka maloba ya kilo boye. Fayoka maloba oye zoki saka boye. Bangona na nzela na masolo. Babimi hôpital baza anda. Ah, c'est vrai. Au futaki ba facture hôpital. Ah oui. Na kepe na futi na kwei. Bon, c'est ça, falo salango. Eza facilité ne mais eza responsabilité na yo. Na lembi. Abai senga. Tana minisoko batika na kimia na ko dépasser boy teti web. Eric, s'il te plaît. Ne comprendre pas ce ça là yo. Mais est-ce que tu as la Bible été? Eh, il bien. Oh, et combien avantir ani? Est-ce que il faut comme la ma bien à niveau yo? Tina comme ko lemba mwana ngopo na zomo ne sika na progresser te. Oh. Ngana sa job na Bible te. Job azaki na mutema na ya supporter ki ngana ko supporter te. Oh. Et suiga tellement que na komi ko yeba te. So na zaka na mwana oyo. Na osani na vie. Ah, tiko lobelanga. Na baye na ngai. Soki nzamba yeba ki akopesa mwana boy fallait pas. Azo ata siko aboma ye. Na ko sepela kutu na sala libérer. Ah. Oboti mwana problème. Osanga mwana problème. Boni boyeko. Oh, obi passe na zomona na mutema te. Siko na minute shop na ngeza le logo te. Famille na ngai za wana. Siko ndako za wana. Siko na suka wapi? Hein? Moi c'est na pa asala kate afin na ndako zo sela ngai. Na sa ni sopo na yi. Siko na minute na komoteka na ba prix kutu na sombela ki yango te. Ah, loba na toke zelani. Eh, keba papa accident to boy po ba su ba problème likola ba problème. Azolinga kutu te ba bete masolo mo na ekleo. Moninga na epa zo songise na nzela mais yepa boy ko zonga na nzela ngo. Cléo, s'il te plaît, lobela ngai. Boni ozole la boyeko. Maman. Est-ce que nasalaka mwana mai sirène olobi nini? Malobane uti wapi? Papa alobi ono nazaki simbi yangwana nabelaka na tango nyonso tete akoloba boye te. Mama lobaki yango alobi naza mwana mai. Siko ndeni kasi na kozala kisimbi mama. Koloba boye te. Ozape kisimbi te. Oza mwana na nzambi. Ko bandela sute oyoki? Siko pona minerval. Papa alobi asasu na mbongo te. Bon. Nebi ke solution kozoma. Zana moi patience. Oyebi mama komi koyoka oyo papa zoloba. Efingeli ya papa bandeko na mwana kokite. Qu'est-ce que c'est? Ta moto nanga za calme ko nabia. Na bagi na futa yo moto nanga tena sei. Na minute na piaka comprendre ko? Tala. Na minute passer ce silingai. Oloba na comprendre yo. Si wapiko na kokango shopo yo. So futa mbongo na tepwani. Boni moto na ngai sosa ya mbongo yango soka nginga wasiko na futa mbongo ndenge nini. Olobiki na kusala ngote okati na sobanga. Tuyokana kino ata moto na ngai pesa nga mo ta pardon na futa na ngai. Ezango gravité. Mbongo na ngande na lobi. Na zoela mbongo na ngai. Tiko ganga ko moto na ngai. Tiko yako yo so pisa na miso batu. Tela ka baby ka nga grand prêtre. Na osanga na maloba na miso batu. Na minute okota la na boyi na ngate mais ezaka ke no mo ba problème elinga yi mais na kofuta na ngai. Oui bien na minute oyo na futa na ngai yo mais lelo comprendre ka mo ba na bima fu eloko na sengi mbongo na nga pe na pesi kaka 1 mois likolo soki opesi pete ko yebanga jour wana so so no prete pona ba faire ngo tika ba yeba za sérieux ba sala ezani bato nyongo molongo pamba yango na komina ni sikoyi kidi afuka ya couleur mobimbe komi ngai do mutu wa koloba n'importe quoi ponga na sambwa mutu akosenga nga mbongo agabelela bato bayoka boni boye ko babosani nga voilà komi kidi afuka le plus populaire do bosoki mutu aye awa aisengi nyongo te
aye akangi eloko fina na ndako. Voilà, tout dans la santé à moi na ndenge nini po mikolo yo. Allô? Oui. Azoka na téléphone. Oui, moi nanga kenda ki classe. Nzambe. Moi nanga ko nzela. Allô, azoloba, azobanga. Ça va, nazo wana kalate. Bande ko makamba ngozo silate. Oyebe ke balobi mwana koi mikali kali azana nzela babengi na ndako mama yambi. Suspense. Eric, pardon, Eric, mobali kuna zo discuter na bato nyongo. Azo zanga pe na maloba. Hello. Allo, loba, ah. Nini? Abang sabatute. Nini ngo loba ko nini ngo? Mais olisi kuna sani niko siko apatira awa na kangami nyongo kutu na ufuta te fina lingini niko. Boni ko tsenga let's go. Siko naganga te poani. Ta se mona ngolinga kufa ko pardon tika ye pardon na selo ko loba te. Nina ngo sikoko kutu mbongo na futi te bato nyongo bazwa ko tsenga pression siko na ko iko futa te na kesu no hôpital. Bato bazo yoka te ozobelela ti. Bande ko mona mobali ya Sambwe. Enfin ba memia na ndako. C'est que mwana openza ki bola ya mwana. Akufa lelo lobi mosika. Voilà mama za kolesa ye. Mwana pasi. Mwana komi Pierre d'achoppement. Bonjour chérie. Bonsoir papa. Nakoya kikutu lelo. Nazala kikutu na perda ki connaissance. Kutu. Papa lingaka masolo wana te. Azo tala zo dongola zo fiotola. Azo bude na sa motema. Soko yebaki kenda ka église baluka bana tana banzela ba prière na ba jeune prière baze belé papa ya yo mwana mwasi kitoko pe abotami po abeli yango ozobaye ozobwa kisaye ozoluka kutu liwa papa zela ka sakufo banda ba prière asika oroye kola kutu jeune prière po luka susu mwana awa tongo tomoni ye wana lamuki a table azali ko kolia à déjeuner na ye. Voilà tout le bamabete pardon. Le lobo la mukata bien bola la pe malamu. Po sije ka moko bebsa masolo na ndako yi. Kolobate ko nini yango. What is this? Ezani. Kasi na kalingeli yo kasi makemba na olobi nini ezani. Combien de fois? Give me porridge. Nalobi ko sela nga ba plat ya boité. What is all this? Boni nyonso lingo sela ko ka bitoto na formule bitoto boyiko. If you go fight until you fight. Tala nalobi soko lingi formule ya Miss Girl sela nga ngone na lingaka. Ko sela nga ngo boité. Limisenga pardon. Na bendeka ko kipe mwana te yango na sela ngo mbango comme ça po mafu. O sela nga biloko pressé be poni li yo to na ndako depuis quand? Mwana yo soka lingi nini etali soka sana petite sela eloko ya lingi. Ngana lingi na lia na baguna ngai. Naza papa na ndako na pesa ka mbongo na ngai. Na lia na guya mwana pwani. Sawa zaka sina luka eloko msuna sela zela. Ko kende te kasi ko bimana nzala boy vraiment. Maman posa ko sanza na uti ko sanza d'ailleurs. Masola lingaka te yango yo tele rika ke ya bendani. Ça va zana kipe kasi o sanzi wapi ya ko lakisa ngai. C'est comme si les jours se succèdent et se ressemblent. Kama makambo tolobaka ka yango ka gisala maka. Makambo pe yango Eric aboyaka. Eric, est-ce que ça ne va pas? Mon tout cas, ce problème.
c'est quoi nini ngoko ebebi wapio eza moteur oyo en tout cas ekale mbalo en tout cas nebite nzambe kutalimbisa pardon nzambe asali nini fina nzambe anga kota makamba moteur opo anini kaka ndenge na kanaki ke fin du mois na kozoma mbongo na bongisa ngo siko mécanicien na ebiseke peke no aba na ko depanenga ono mbongo yate na tika siko na lobi na tika na komi kutu fin du mois te Eric pardon motuka pe moteur na ngoza ngo cherté yo boni boko tiko lo bandengwana oyibe mambo ozolo ba wana te yusu somba moteur motuka yo oyibi combien na so travailler dire na so sala nyoso pona yo na mwana sikoyo so pona ngati ne mwana osa kufa mbongo nanga kei sikoyo tala sikoyo na so ko même pas ko bongisa motuka na ngai Eric boni okomolo ba c'est comme si Cléo sa mwana ote asaka mwana nga moko tela bandela mwana nzamba pesa ka kosalela keli mabebo ete na ba niveau na boyi tela yonde pesa explication vraiment mwana uta wapi est-ce que asa ya ngai to ya ngati tela sikoyo na bima libanda na keluka mbongo ya ko defa pona bongsa motuka yokasi yango nande esala bien okanisi na vie oyo vie obokoti singa yo na tala na bien na minute na za posa explication te pardon tikela pardon makele wana na boyi voilà na motuke kufa abambia kaka uno mwana oyo asili singa mbongo nazokoka kusomba ta bougie te akena balabala abandi pa ya kwado abanda kobamba pine sima kolandela mekano voilà mwana mobali abambani akomi na suka atelemi na ye azo bule ba calcul peso simba te Eric azolo bakaka ke mwana oyo anani wana tantine moko bien Franka Eric bayebani Franka yonde akutani na moninga na yebite mutuka bayebani boni yo ça va bien wow nanda kutolanda ezalaka te makambo mobali nozosala faute na yo ke soki mona ngo abelaka lere nyonso eza mpe faute ya mwana te to faute ya papa na ye mpe te soki ya koya kocomprendre yango nde malamu oyebi ke alakeli mabe mokolo mwana nabotamaki kutu alobi ke no mwana oyo ngai naloba soki nazwela ye wapi nayebi ke aza frustré aza na kanda mais après tout faute eza ya mutu pe te Sonia oyebi ke abengi mwana kisimbi Eric kaka moko mobali na yo yango yeko mobali na ngai Eric oyebi ke mbala oyo ekomi ya grave aza kose plaindre arondima so mwana ote na minute oyo abandonaki biso na hôpital mbala soka moninga na ye nde mutayaki kosekuriri biso makambo solo wana oyebi ke ezalaka te moninga kondima te oyebi ke nzambe akoteste kondima mutu na baproblème aboyi soki mpe ya solo ndimelaka nzambe baepreuve yango mitelakisaka te eza mawa kasi zala makasi zala na motema tala soki yo okoki kosurvivre mpe okoki kolonga bate ya mpasi boyi ekobikisa yo mpe okomona mikolo malamu oyebi nameki na ndenge nyonso mais eleki tellement pasi nazo considérer le fait que naza mpe na mosala te nazo comprendre ke mobali nanga aza loboko moko azosuka na ye azokoka te na comprendre yeba yango mutu moko te akozwa problème mpe problème yango eleki nzambe na monene jamais yeba ke tout ira bien mwana yo mpe akobika na ye malade ekosila mais persévérer kolemba te zala molende ça va yebisanga ndeni voyage na yo kuna elekaki bien elekaki très bien moninga ye koyoka lisolo yoka ye ndenge aza kolelalela fina ntango alobi ma ya miso etangi a suivre bandeko lisolo yango oyo tozo continue tozela deuxième saison likambo nini tokende liboso tolanda